Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission, votre émission que vous aimez beaucoup, Liberté plus Mag, présentée par votre humble serviteur, M. Hervé Moulumba, double ou triple DG, comme vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir pour une nouvelle fois M. Gabriel Kabinda, représentant du projet Grim Congo ici à Kinshasa. Grim Congo qui est un projet initié par le professeur Samuel Tshiwaka. Voilà, il est en Europe, mais il est représenté ici par M. Gabriel Kabinda. C'est la deuxième fois que nous le recevons ici sur notre plateau. Il va nous parler pour une nouvelle fois de Grim Congo. Qu'est-ce qu'il compte faire parce qu'il y a un nouveau gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils ont déjà des contacts très poussés pour l'aborder? Nous allons le découvrir ici dans cette émission. Bonjour Monsieur Gabriel Kabinda. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour. Je vous ai reçu ici, je crois, entre février et mars. Ça fera à peu près plus d'un mois que j'étais ici. J'étais venu parler de Grim Congo. Est-ce que depuis notre mission jusqu'à aujourd'hui, il y a une évolution en termes de la mise en application de ces projets? En tout cas, merci beaucoup pour votre question. J'aimerais parler en lingala pour une plus meilleure compréhension. Ok. Parce que au moni, tant que le français, na ba maman ba olanda biso za difficulté. Parce que français za na mulimo au côté ba gros mot. Yango moi to linga to limboli na lingala pour mutu nyonso à comprendre. C'est-à-dire que ndenge tuni mutuna na yo olingo yeba soki to avancer déjà. Jusque là, en tout cas, to zobeta ba porte, rien n'est encore été fait. Donc le côté to avancer parce que bazo pensenga biso ba même condition. Yango to éviter le quoi ba konza sika ba koti, to moni président a réélu avec une grande majorité et puis to moni premier ministre Yassika, Madame Judith Suminwa, c'est pour la première fois banda Congo et la Congo, moi si a poste et à premier ministre. Et de sur quoi est historique parce que Congo central ou est province ya Mbuta Kasavubu, nanu etkala kozwa poste mususute à part départ il y a président Joseph Kasavubu. Donc c'est pour la première fois et historique que Congo central est sous poste et à premier ministre. Yango na tomoni lisusu na ville ya Kinshasa. C'est-à-dire muto atiki ville na défaut accueilli mais muto aye pona obongisa ville à Koti. Yango moni tozye suko pusana kotalisa eke projet kin label poto moyindo ya société o babengi Green Congo ezotelengana ti sikoyo juite ezate to ebite soki ya koyamba biso parce que tozokota mikanda nyonso to renouveler ba demande to koti ba projet sika na présidence to koti pas premier ministre to koti pas gouverneur pour na batala dossier à Green Congo pour yango nde solution pour na ba fulu na Kinshasa oyebi ke za soni mboka oyo baseka yango la ville est trop sale, la ville est trop sale, la ville est trop sale. Mais esengo na biso eza muke ete parce que moni gouverneur wa Kotisika, son excellence Daniel Bumba Lubaki, même na ba débat na batanga zo exposer projet na ye, azali na souci que Kinshasa est comme propre. Yango solution to yelié ezali Green Congo projet kin label poto moindo. Donc jusque là tozo rond-point nan babengi bisoté. To éviter ce après mission oyo lokola yo za na odimati munene lemso après mission oyo ba obenga biso des autres pour na topé sa solution na bana kini. Mais tant que solo là qui na émission eleki oloba ina biso que projet oyo eza tellement munene ko senga intervention à chef de l'état. Rôle nini gouverneur ya ville ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki a joué pour que pour atteindre l'objectif, il y a mise en exécution à projet. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour Mutuna Nayo. Le gouverneur de la ville, c'est lui le premier citoyen de la ville. Donc, ce que la ville est à salité, c'est la chef de l'État. C'est Daniel Bumba Lubaki. C'est Engambe Mobali.
C'est-à-dire soit à télémien au monde net à 3 personnes, net à 2 personnes, que yende mouté pour nous sa solution. C'est-à-dire tant on parle de la ville est sale, on ne parle pas du président de la République, on parle du gouverneur qui est le premier citoyen de la ville. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas naïf, et ça pour yende moutoisa ville, le projet serait exécuté pour la ville de Kinshasa. Et chef de l'État, c'est un habitant de la ville à Kinshasa. C'est-à-dire que le chef de l'État, en paix sa dernière aval, mais gouverneur de la ville, il a porté projet au cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas chef de l'État. Chef de l'État, solution Angoy, Talaba, Congolais, des pères et des mères, professeur Samuel Chiswaka, et le monde a Congolais Moussous, a commis projet, a louki financement, a zu biloko nyonso, a zu matériel, a zu usine, a zu nyonso zozanga kaka garantie à gouvernement congolais. Né yango wana rôle ya gouverneur. C'est-à-dire c'est le projet pour la ville de Kinshasa. Comme Yenda Zamkonza ville, c'est son projet. C'est-à-dire ceux qui a linga ça la combo, atra na histoire na mito batu, na atika sango na Kinshasa oyo. Projet Otoyeli Yango, Kin Label Poto Moindo, Société Grim Congo. C'est-à-dire, tant que tu as une société, tu as un bref historique. Avant un bref historique, tu as dit que Mingi Bappé a confiance dans les Mindele, les Américains, les Européens, pour les Congolais. Est-ce que tu as dit que les Congolais ont un projet? Bino moko loka bozo ba garantie ni bozo pesa na ba peuple congolais peut ba dirigeant que projet réellement exécuté une fois que ba autorité ba koti makambo. En tout cas eza mutuna malamu parce que ko ça l'émission na yo ça nga plaisir pour ba mituna no eza maile mingi. Ça dit que garantie au ba gouvernement congolais zoluka. Tango apesa ba indien atuna ba garantie te. Indien kuté yo eza mboka na été. Tant on appelle ça les Chinois, à tout d'abord garantie. Tant on appelle ça les Pakistanais, tous appellent un problème dans Bangote. Bangoba ça la main, na Congo Oyo. Congolais c'est une entreprise. Entreprise à Congolais c'est pour la première fois Congolais c'est l'entreprise Oyo Kolongo la Congo Sony. Et puis qu'on tique à la histoire en Afrique. Parce qu'Afrique Mobimba, bakoya ko ressources out, bakoya ko iba technologie out. Pour la nuit. Première salubrité ça partout, mais la ville à Kinshasa est criant. C'est-à-dire garantie ezani, garantie ezana nous crédibilité oyo professeur Samuel Chiswaka nango. Azo zwambongo na Congo te. Mindelende bandimi ko pesa mbongo pour ba yebiye. Ba yebi que c'est un homme honnête, c'est un grand entrepreneur, c'est un professeur des universités, aza muto amaele mingi, asali mambo ebele na bango, a convaincre bango. C'est-à-dire ba pesa nous garantie wana babino zwambongo que no bon c'est pas na bino. Si on a conduit à Congo, batala kaka cheminement. Tant que projet est na Kinshasa, ezaki na kaka kin label Poto Moindo. Et quand il n'est pas directeur à cabinet, il y a ex-premier ministre, le professeur Nganda Koy. Atali projet, c'est le meilleur banda ba Congolais comme un projet. A PSABI et construire un projet comme il s'en société. Ne basali Green Congo comme société. Mais à spéci ordre. Projet est que le ministère à plan et que le ministère environnement. Et côté ministère environnement, c'est le meilleur projet. Banda Congo et Sala Congo. Et que le ministère à plan et bimi que c'est le meilleur projet. Garantie au Congolais bazanango, au Togo pesa bango et zaka ba pesa biso 8 mois. Tu installer usine, ba bakse biso 12 mois. C'est-à-dire 20 mois bako luka fulu. Na Kinshasa fou le zate. Et puis Congolais nyonso et surtout Kinois en Kotana au babengi éducation civisme. Ba bengango les prochains poubelles. C'est-à-dire Congolais nyonso Kinois tango ba tambola. Ceux qui a meli mai azal soit na chasser, soit na bezo akokoma l'esprit au babengaka prochain poubelle. C'est-à-dire poubelle à souke yami o ezola des arbres. Pona que no boak. OK, maloba na wana etindi biso maman na retour na question. Exposé en quelques minutes projet wana ya Green Congo va comprendre yango maintenant moi na temps muke. En tout cas merci beaucoup messieurs les journalistes pour na mutuna na yo. Donc ndengo pesinga na expliquer projet zani ezali projet ya ko collecte ya ba déchets, c'est-à-dire ko sangisa ba fulu nyonso o eza na ville à Kinshasa ko transformer ngo na un bien marchand, c'est-à-dire ko lamba yango na usine pour comme marchandise et l'eau au Teka. C'est-à-dire que c'est ça, c'est un projet de collecte de déchets à les transformer en biens marchands.
c'est-à-dire ekomi na eloko mo ya valeur mais ekosala mande nini c'est-à-dire que Grim Congo azotia procédé moko boye o ezomona ke ya proximité place foule ezobanda oyebi ke ba kino ebele akita azana foule azanga na place oborango so ozana bitabe na marché liberté ozomona muto abendi foule ti asundoli na plein boulevard akenaye okuta na balabala muto abendi foule atiki akenaye po azana place ochango te c'est-à-dire biso to ba no récolter foule na ba ménage nous allons vendre tototeka plus de 4 millions 200 000 poubelles o ba bengi flax poubelle ba poubelle ba benda ba piné ma pangu nyoso etala soit ya minene soit ya mike po na porte et ba poubelle wana ezalika na vie à 3 jours c'est-à-dire après 3 jours to kongoli fulu poubelle etonda te tozo évacuer yango na ba wenze na ba veni na ba grand ba macadam na ba artère minene na ba entreprise tokotike la poubelle espace te allez tant to sala bongo poubelle wana ezokende na usine c'est-à-dire comme nous na centre tri ba kaboli déchets solides na déchets de ménage pour na ekende kolamba mais pour na to exécuter mission wana tozali d'emblée kande so tozukaka encore ya gouvernement congolais ba pesi biso garantie wana ke bozwa mbongo mundele ekota bobanda toza na 350 camions o ba bengi camion pelez o ya ba poubelle camion wana etambolaka na chauffeur na des assistants c'est-à-dire que déjà Grim Congo azo rejoindre le chef de l'État na premier point na ya quinquennat o ezolobela plus création d'emplois c'est-à-dire que d'emblée ka ce bandi nous allons créer 3000 emplois directs et 10 000 emplois indirects c'est-à-dire ba poubelle wana ba camion ezo memango chaque 3 jours ezo kende kotika na usine et kokenango wana d'emblée compagnie azana 100 tracteurs o ezade na poto ezozela kaka accord ya gouvernement za facette ebele il faut payer exonération pour la matériel papa usine moko so otali yango ezaneti 10 parcelles ya limité sangisi nde usine et kozala installé na 4 districts ya Changu ya Kinshasa c'est-à-dire chaque district et kozala na usine nango Changu ozala na usine na ye Moamba ozala na usine na ye Funa ozala na usine na ye Lukunga pe ozala na usine na ye pourquoi parce que le professeur Samuel Chiswaka congolais de père et de mère oyo azwaki likanisi ya créer projet elongo na baninga na ye congolais mususu basalaki bo batindaki bamindele awa na bamoye na bango moko mindele basali 4 mois papa baétudier ville oyo fulu ezali na oyo ezobima chaque jour parce que ngana yo tobosa eteke par jour ville à Kinshasa ezoproduit 9500 tonnes ya déchets et soki Grim Congo yete wana bokosi tozoka batu bazoyiba ba projet bazoinga basala nde moko mais bakoka te parce que baza na brevet te baza na betide fête te babilo nyonso bana en retard Grim Congo azana olia na ndako azaka signature ya chef de l'État to signature ya gouverneur de la ville to signature ya premier ministre donc na mukuse garantie à l'État congolais alors tangu ba fulu wana ezokende na usine bazolamba yango ekomi nini taba olamba yango sko yoka biloko ezobima pono eba ke Grim Congo ezotambola na vision ya chef de l'État Fachi Beton l'homme du moment l'envoyé de Dieu pour la RDC c'est-à-dire ce nzamba tine biso Fachi te mais RDC zate mais azaka ka bloqué ne logo moko na ba conseiller bazo senga ba pourcentage na ole ba favoriser ba projet ya bana mboka ba projet Oyonet Grim Congo c'est-à-dire que pour la première fois congolais à kokota na vision chef de l'État ya kosala ba congolais ba millionnaires parce que les chefs ont insisté je veux faire des congolais des millionnaires makosala bango nde nini azaba ba conseiller bazo bloqué balingi projeté basenga ba 20% balingi ku chef de l'État ayoka lisolo projet oté bazo sala effort monter projet comme le chef de l'État to buki ba to pousser ba porte ne nyonso ezo simba te yango to bandeli to koti sous ba dossier partout pour être payé ba koyamba biso tozwa garantie à gouvernement congolais quand la chef de l'État a lobby boy la revanche du sol sur le sous-sol on a 4e point il y a projet na il y a deuxième mandat deuxième quinquennat a chango na 6 points premier point bakuta na Grim Congo plus création d'emplois
Green Congo a 3000 emplois directs, na 10 000 emplois indirects. 3000 emplois. 3000, quand d'emblée, quand c'est au bandit, na ebisio, autant on a CV, mais vous en sommes. Et puis, tu as recruté, et ça, on a un niveau d'utilité. Pour formation, vous avez. Tu as monté dans l'usine, vous avez formé une usine, vous avez un bouton rouge. Si vous avez vert et peli, il y a un jaune. Et si li, et ça, on a 3 fois docteur, non. Il y a un combattant IDPS, un Congolais, un Telengana, un misala. Projet de Bango. Togolobe on émission on a otalisayo, nous ebane que ça projet ba combattant na ba Congolais de père et de mère. C'est-à-dire 4e point il y a vision chef de l'État pour na quinquennat oyo. Na programme azolo ba la revanche du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire que Bilanga et Salama balona Congolais longona nzala. Yango moni Green Congo a rejoindre. Azo produit engrais naturel. Kaka na déchets à ménage ba fulu tango ekota na usine asali engrais naturel. Engrais naturel pour na Bilanga. Et région des chefs d'État na 4e point na Oazolobela, la revanche du sol sur le sous-sol. Et quand on va produire engrais naturel, bah qu'on produit plastique. Au moni chassé nyos boboa kaka. Au moni bidon mai, au ni bakiti nyos eza plastique et ko lamba manaizine, basali susu biloko mususu. Basali kiti, mesa, kopo, chasse, donc tout plastique et bima. Vous avez un peu de technologie mususu zo ba déchets ba plastique ko eza na ba rivière ne tout monde retourne. Na lobi na yo boye. Yo zomi pesa musala eza Green Congo. C'est-à-dire que ceux qui zine sili avant to koksa inane okoluka plastique au monde ngoti. Pona nini? Biso net ozana besoin plastique. Biso fulu eza des matières premières. C'est-à-dire il faut fulu nyonso et kota na usine. Et Togoti que l'ango espace parce que nous avons amené la capacité à 350 camions poubelles. C'est-à-dire azo lokota fulu et ba cantonnier parce que au moni gouverneur à Koti Siko excellence Daniel Bumba Lubaki azana ba idée makas yango senge to kangama na ye pour na topé ça le kumu donc fulu elongwa bidon na kala na terrasse ezalate na kala mo ezalate. Donc to Congo la nyos na obokuna na sama belé Green Congo obimisango to yebi place ba érosion salama boboka ba fulu to yebi na o union européenne azwaka bo telenga na nango boboka ba fulu. Or que Green Congo ezali muto azo respecter environnement azo zwa déchets nyoso azo lambango na ba procédé o ezo respecter environnement ezo polluer environnement. C'est-à-dire que après bidon plastique tozo produit carton. Au moins, nous avons utilisé papier mouchoir. Nous avons mais Green Congo a besoin. Donc, le carton, nous avons donc, na foule, nous opère des athées. Nous avons na Kinshasa, nous avons mabendete. Pour battre mabende bayaka. C'est que nous avons foule peut ailler. Donc, nous avons bendé si la Kinshasa. Na tozana bino ne tozabo tout na na beta sur bakuna Kinshasa libende les insusté voilà mabende sila ne peut fou les aussi là ça dit Green Congo c'est la solution et ezali société oyé pour na longola chef d'état Sony oui que chef d'état ayambaki muninga na président turc hein mais batambola na chef d'état yoka Sony pour nini monsieur le président ya Turquie a mona foulou et chef d'état abi j'ai vu ce que lui il a vu. Il a vu les poubelles, les saletés. Papa, hôtel à côté de moi, tassé foulou. Na yoki souci na bino Green Congo. Ozo zela nini po banda. Ba koko baza pipona, ba pesa congolais oyo makasi ay ba kosala. Et à part plastique, carton, Green Congo a produit biogaz. Au moins ba tebe ba on a lamba na réchaud à gaz, na lamba biogaz ezali po no lamba na réchaud. Ya gaz. Et bah mi tout quoi que d'ici 2030 et tam on a gaz bah on a gaz dans Green Congo. Donc Green Congo c'est l'entreprise oyo y a ba millénaire c'est à dire que y est pour na libela et à ba repese aval à Panzana Congo mobimba parce que to ba mona musana Kinshasa ba lo ba Panzana Congo mobimba yango moni tozo insister na excellence Daniel Bumba Lubaki entreprise kolongola Sony pour eza projet oyo ezali Green Congo kin label poto moindo parce que kala babenga mboka oyo poto moindo
Il n'y avait pas de saleté. Il y a un moussa qui est sale. Et à part si qu'on biogaz, hein? Green Congo a un produit courant. Ndekonanga, tobo manate. So tali partout dans les réseaux sociaux, bazolinga bali ya DG à SNEL. Pour courir zate na Kinshasa. Moulili impossible. SNEL et ça loba que azan incapacité y a servi ville à Kinshasa courant. Mais solution courir Green Congo. Usine moko a empêché un courant pour na akabola na Kinshasa. On va lui vendre ça au Kabaté. Okay. Parce que c'est une entreprise commerciale, il n'y a pas d'entreprise commerciale. Tout ce qui est courant pour les domaines, il y a Kabola. On a une région de sous-chef de l'État, na Italie énergie. Na usine ka ndezo e fou ezolamba fou. Na lobby na yo o ezali Green Team o comme sa chef de l'État na Lolendo. Parce que le chef de l'État a yebi azo travailler sur 2 points. Banda du pouvoir et insécurité, nas insalubrité. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi des domaines il reste le meilleur président. Parce que Kolia et Koya Nango, azo travailler pour Nango. Occupé Tolobelia, la revanche du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire bilanga. Tout le monde a un service national ba obunda. Mais engrais naturel a osé pas na biso. Et n'engue zaboy projet oyo to commence à romper ma menace. Nazo banayo. Papa, Samuel Chiswaka azali combattant IDPS. Nalobi na yo ndenge tolobeli ba biloko obima na usine. Na bakina spona kosukisa na bakisi ba matériaux ferrés et non ferrés. Au moins to ba mema ba full, ba ma bende pe kotala. Et olamba makuna. Oga o ba mo lamba ba mo sa barre de fer. Pour ma bende za kati. Donc ezali eloko moko ti ezo traîner donc en 3e année yango banda projet ne ya to constater que le chef d'État est combattu par ba collaborateur na ye parce que batu nyonso ba yoka projet oyo mais ti lelo eza a mise en application te bozo zela ba mandé si la tondengeni to bolingi kombo ya salité et coller pouvoir à Fachi Béton tout ça baté mais qu'est-ce sont les collaborateurs du chef. Tant que nous avons des missions nettes dans les journalistes, comme Hervé Moulumba, les journalistes sont renommés. La chaîne est renommée. Bozo yo kango me bobeti kara. Ba pesa un pourcentage. Papa, li koloka ya montant, il y a 232 millions, ne gum Congo zo bandate. Ba li ka 20%. 20% ozobu ya ba Congolais bazo misala, ozobu ya ville comme propre. Ça veut dire que le projet est ça malonga. Mais ça maneni. Mundele ozwamino sérieux ndeni. Muto azotia crédibilité na ye pa mundele abimsa mbongo wana. Mais yo zo senga 20%, yo oza déjà bien, ba pesio musana l'état, l'état zo futa yo, mais nyonso wana zo tala teke na sunga pe l'état parce que le chef ne peut pas être partout. Ah tozo le l'excellence Daniel Bumba, Lubaki. Mais ça bato ba otala biso, mais ba benga biso pe na rapide to ekuta na ye parce que ezali eloko eko sauver mandat na ye. Écoute histoire na mito ba congolais. Papa, projet oyo ezali même na éducation civique na kati. C'est-à-dire que tant tozo longola fulu, tozo talisa ba congolais que zwa kiti ya projet poubelle. C'est-à-dire né naza na papier mouchoir boy. Tonde naza na plastique. Ma casse ya communication. Na lobi na yo toza na besoin ba chaîne na minene. Nyonso eza prévu na kati. 232 millions étiki détail te. Ma grande chaîne net ya binobo boko sunga biso pour la expliquer population oza na chasser tala poubelle ezali boso na keno boaka oza na plastique tala poubelle ezali boso na c'est-à-dire l'attitude des prochaines poubelles au cause en eloko te au monika mobone makate yeba ke place au telemi liboso na poubelle ezali et poubelle wana ya poubelle ndeko na ngai au moins non ba kinonde bazo misate ils auront du travail en désordre. Tant que vous en plein direct, et ça bateau bazo le côté ba foule là bana bakata ba terrasser ba tchela ba chasser pour mutuke le kotango ozo ba plein direct ça dit que le kola Green Congo koti misala bongo pe botami et projet oyo ça dit société Green Congo et yena makanisi ya sika parce que ba procédé oyo ko sala mana usine et ça non et ils ont pollué les colotés ils ont respecté l'environnement de deux et ça ba usine ya lelo. Même à tout comme dans France,
na bamboka mission okutango te. Ce sont les nouvelles technologies qui permettent ISTA, Institut supérieur technique appliqué, baya ko yekola, baba no former pe bana bayi baba procéder à sika. Et bangonde ba otambo na mikili Afrika pour que ne ko ekona place ka ba usine oil. Mais tozo ebate ne konangai tobeleli secrétaire général, il y a UDPS. Augustin Kabouya AK47, double brassard, député national, sénateur. Et puis sur la ligne qui est de habité, a travaillé pour la base. Mais base il y a UDPS. Et zone la Moussala, ça fait 3 ans. Suite exact. Dossier quantité pas directeur à cabinet, il y a secrétaire général. Si le suite exact. Mais la mission menace on a banayo. Et comme il menace, c'est va combattre UDPS. Et je vous annonce, il y a une grande réunion au Salama. Il y a quelques jours, il y a un président fédéral à Kinshasa, un président sectionnaire, il y a un célèbre pendant que tout de suite il y a un dossier à Bango. Balobi n'a papa Gabi. Nengeni bazo tozoko il y a des détournements dans le gouvernement. Tozoko ba yibi boy na entreprise, ba sali boy. Mais boni projet Green Congo ezozala autorisation te pour banda. Biso ba combattre des pestes au vandi. Bazoze la compagnie Oyo. Le parce que c'est Bango. Et c'est pour la première fois Congolais à ça la société pour les Congolais. Mais bolingi angote. Yo linga ya bapaya. Toza pour bapaya te, il doit venir. Mais société congolaise awapi. Donc nyoso ezaka bapaya. Donc ba millionnaire congolais présent le zaloba. Ezane bapaya. Les ba congolais te. Na lobi na pour un exemple oyeba, na guerre ezobunda na Russie na Ukraine. Russie a sali 22 milliardaires yasika. Au moins, il y a un milliardaire, Abaxi 22. Mais à ce moment, il y a un carré minier. Il y a un fabriqué en temps de guerre. Il y a un milliardaire. Mais le projet Green Congo, si on peut s'habiller sur lettre de crédit stand-by, mais il y a un gagé qui est juste un carré minier. Parce que Green Congo est un bandit. À cause de ça, il y a un peu à titre d'exemple. Production et engrais naturel par mois et ben compte à 24 millions de dollars. Yebisanga dans 5 ans, yomuto au gagé et le kwamboka na valeur il y a 232 millions. Yo par mois aux autres produits car dans le domaine il y a engrais naturel 24 millions de dollars sans compter plastique, sans compter carton, sans compter biogaz, sans compter courant autorité que la SNEL pour na elongona Sony. Donc, tozali batumoko, tozo bandenga olobati. Merci beaucoup na exposé nayo. Et espérons que cette fois-ci makambo otambola mwambango. Parce que ngala kasaki depuis to saki mission les lope évolution ezali mais na koyoka yo. En tout cas, batunyo sa bonne volonté. Je crois que le gouverneur Daniel Bumba lui-même aussi va suivre cette émission. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence. Je crois qu'on va revenir encore. Tant que le projet a la mise en exécution, mise en application, nous avons toujours pour expliquer l'autorité, les Congolais. Merci beaucoup. En tout cas, Nazal et Loko Olobamingi, sauf que ça fait 3 ans. Bakizé de réception tondi, il y a présidence, il y a primature, il y a gouvernorat, tolembi. Mais le col a conduit à Sikabakoti. Le col a fait à 2e mandat, to zongeli sou kokoti ça. Il va semaine au nyos to banika kokoti. To sou bakizé de réception sika. Pour na besoin raison théo, ba conduit ba kendaki, bo msute ya sikeye. Excellence Daniel Bumba Lobaki. O eza projet na yo. Zwa ngo tchana lipeka, kende ko mona fachi beton. Boso anaye de tête à tête au talisaye. Toboite batrik bakoya batokoya. Toboite na domaine de salubrité na France bazata na 25 entreprises. Mais Tchabiso en concurrence au monde a bako échoué biso de tolong parce que solution c'est Green Congo. Quand vous pensez Foulou, pensez non que Foulou c'est Green Congo. Et les alliés entreprises de Liboso et kozana na Kombo mune na Congo pour na bana mboka ba comme un peu un millionnaire. En tout cas chef de l'État tozana mingi olobate
tozotalela yo papa projet oyo eza na présidence tobandela sous kokotisa lisusu toza na bakize de réception ya mois de mai. En tout cas bakosa yo te projet eza epa na yo benga biso tosolola badeba d'audience tokotisi oyo nyonso oza nango besoin d'éclaircissement ezali mpona tolingi te soni oyo ya fulu elata yo osali ya makambo ebele ya minene Chape Grim Congo alongola o soni na oyo etali fulu mpe aédike congolais surtout kinois na civisme na oyo etali propriété. Merci beaucoup mes servés na ndenge opesi biso opportunité tolobela Grim Congo tokosenga kaka bakonzi ya mboka batala kawana po ete tozonga lisusu te émission koya kolobela mais toya koloba kesi tobandi. Merci. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Cette émission est complètement terminée. Nous pensons que les autorités vont prendre à cœur ce que M. Gabriel Kabinda a dit. Nous saluons également le professeur Samuel Tshiswaka, l'initiateur de Grim Congo. On se retrouve à la prochaine. Merci.